Akadater. Faut pas cataboyer. Kata ya kata. On va kata. Nalembisa kaka. Zama kambo mibale kwa lembisa na. Lembisa kukata. Mwana. Panzi makoto na biso. Uki penza mikuwa nyonso. Uki pa mikuwa nyonso. Kaza ngala misala kuna. Sana bakopite. Pembe ni 500. Lelo, ibe bae, babalanda, babalanda, Sarato la TV. Donc, mes amis, dès qu'on a fait une lobby, abonnez-vous, donc ça va y aller aujourd'hui.
Mbisa nani yo? Mbisa combien ya? Mbisa moto moto. L'accès mbisa moto moto. L'accès. C'est du bio, hein? Il y a une femme à Sarah là, on a voté que la race mbisi tata la Sarah. Fana asimbisi, fana Sarah la balobi Sarah international. Ah, boya samo kila yo. Oh, ben samo kila, moi si kacha basi. Oh boye, samo kila chalanga pena kati. Na mukino na uzati. Fana boy na kosola na ngai mama lamba lamba lobi ka Sarah. Abi pona ngao na pesa usika. Moni bakabeli ngamboto na bakabeli ngamboto moto moko na kiosa ngobe na tomata mbo. Ah, mboto mbisa munene. Oh, ma copine. Na oya mbisa mato. ndenge kaka tolobaki kota wenze papa sepela papa lia kitoko bomonaki biso toutaki wenze awa tokomi bisika tokosala bilubu na biso ya papa lia kitoko kota wenze lelo tokolamba baplan ebele toza na pondu toza na ndunda toza na makoso toza na viande toza na mbisi na biso ya moto moko ndenge biso baafricain tolobaka mbisi ya moto moko o mongusu toza na mboto mbisi na biso oyo ekosunga biso pona kolambela pondu pona kolambela ndunda makusa na biso ebandi awa toza na pondu pondu na ngai yango oyo pondu na ngai yango oyo bazokende kotuta yango na épice na biso ya pondu toza na chou na biso ezali pona kotuta tokolongola solo tokotuta te solo tokotuta te pondu na biso tozonika ngo nzela moko na chou rola chou na pondu ezalaka po elembisa pondu etia pondu sucre po bato ebele batiaka pondu na chou na pondu bayebaka valeur nango te toza na poivron
poivron na biso na pondu ejouaka rôle nini bamami ebele bayebaka te. Poivron na biso na pondu ezalaka mpona etia pondu saveur ya bien. Toza na ail na pondu na biso tozotia ail. Ail na pondu il faut kotiaka yango mpenza mwa ebele po pondu ezali eloko oyo ezalaka epesaka bato mingi oyo nalia pondu libumu pasi biso ba mingi biso ba congolais tozalaka na maladie ya amibe na bandeko na biso ya ngambu ya braza. Ntango ozolamba pondu tiaka mpenza ail na yo ebele po ail na yo ntango ozotia yango ebele eza koboma maladi oyo babengi amibe. Toza na ndembi na biso oyo bazokee konikala yango pondu, ndembi mpe esalaka pondu kitoko. Pilipili na biso totie eza pilipili ya vert mpona mwa koswa wana na elengi wana epesaka. Mpona pondu ya bepisa konikela tosuki awa bazokende kosalela biso pondu na biso po ya komata na moto. Awa tokomi ko makoso na biso bomona na wenze yango oyo tokomi kobongisa yango po to epise yango. Mobongisa yango po to epise yango po efanda. Faut kosokola yango kitoko. J'espère que na lakisaki bino ndenge tobuki makoso na biso. Tobuki mikwa nyonso. Mikwa nyonso ya makoso na biso eza ya kobukana. Makoso na biso yango oyo. Makoso na biso yango oyo moutarde. Toyebi rôle ya moutarde na biso. Toyebi rôle ya moutarde na biso ezalaka mpona elembisa misuni. Nazwi lutu moko ya moutarde natie. Nazwi lisusu moko oyo esali mibale. Ekoki mpona makoso na biso. Nakobakisa mwa ndambo mpona moni makoso eza ebele. Tokosekue yango po moutarde na biso ekota malamu na kati ya makoso na biso. Bomoni ndenge baluki. Moutarde il faut ekota bien na kati ya misuni na biso ya makoso. Tokotika makoso na biso boye fanda en attendant tonika ba épices na biso tokotia na kati. Bomoni ba épices na biso oyo eza pona makoso totie litungulu, totie ail, totie muscade, totie ndembi, poivre noir. Totuta ba épices na biso tozonika yango na ndenge ya bokoko.
Ah, tosisi konika ba épice na biso. Tozotia siko cube na kati ya épice na biso oyo. Cube na biso ezanga kombo toboyi kotanga kombo po tosalela ba voisin publicité. Yango tosangisi yango na épice na biso. Tosangisi yango. Ezali épice na biso tonikaki ndembi, litungulu, ail, poivre noir na muscade. Totie na cube na biso. Pourquoi tosilisi konika yango tosilisi ko mélanger. Tozoke kotia yango na kati ya makoso na biso. Totia yango na kati ya makoso. Tozo mélanger yango. Po esangana bien, namoni funa secouer yango kaka. Totiaki na mungu ya bandeko. Tant tonika épice na biso totiaki litungulu, poivre noir, muscade, ndembi na mungu na ndambo ya cube na biso. Wana déjà totiaki déjà moutarde na biso na makoso po efanda ebanda kolemba. Ngai o nalobaki nazola mango lelo pona nazola tsandenge bato babelaka estomac o bazaka so ali ngai o asida ngai esala nga pasi na estomac lelo pamela mabaya azotia fin na histoire ngai pasi na estomac lelo nazola mbela bino ngai na bino ngai tokosala ngona aubergine violette donc nakolakisa bino ndenge nini ya kosala ngai na biso pona esala estomac pasi te. Aubergine na biso tozolongola ngo poso. Tozo cricher yango quoi. Tozo cricher yango po ngai na biso to tokisa yango nzela moko na ngai. To cricher yango, to kaboli yango. To kaboli yango. Tozo tiango na moto nzela moko na ngai etoka. Tozo tokisa yango nzela moko na ngai. Topelisi version na biso totie ngai na biso etoka soki etoki na sima tokotala nini oyo etikali. Sarah Dola décroche. Awa tozosala viande. Tozosaute viande na biso. Boko découvrir yango awa ndenge nini basotaka viande ya vite fait. Tozotuta bépice na biso tozana ndembi, poivre noir, ail na cube. Tozotuta yango. Tomonaki na oyo ya makoso totiaki litungulu. Mais na oyo ya viande totie litungulu te. Ngombe na biso yango oyo tozotia l'épice na biso. Épice na biso touti konika
yango totie na ngombe. Nayebi ke bandeko bakoloba pourquoi ozotia moutarde mingi. Moutarde basala yango mpona biloko oyo ezalaka makasi. Lokola ba viande, ba makoso, ba Thomson, songo otumba Thomson ezala mwa pete. Yango tozosalela moutarde. Lokola ngombe na biso kozala ya supu te, yango tozotia moutarde elembisa misuni. Tobalula ngombe na biso. Bakisi mwa mungu wa muke po ngombe na biso la reketoka ekota mungu wa bien. Ngombe na biso yango oyo tozoke kotiango na moto. Tokitisa ngai na biso po ese toki. Totie ngombe na biso na moto. Pourquoi tozo rasenga ngai na biso? Tozo rasenga ngai na biso po ngai wana nyonso esila. Ngai na biso tozo rasenga yango po ngai nyonso esila. Ngai na biso nyonso esili. Ngai na biso toko compliqué yango mingi te. Toko tiango tomate en pomme na matungulu. Awa, wana sosa ngai na biso ezotoka. Azo profiter na cricher ail na biso.
balobi nyonso oyo ezalaka ya makasa ntango ozolamba yango kozangisaka ai te parce que makasa nde moto esalaka po tobela amibe vraiment bana poto émission na biso ezalaka mpona bamarie te mpona bino mpe bacélibataire surtout bahomme seul nde bino bolobaka na poto bafemme seul donc mwa kolamba yo moko esalaka bien oli oliaka ere nyonso kaka na balabala toa mpe ai na biso atanda kuna tomate ebela solanga nyonso ya tomate esila oyo muscade toape muscade na biso ndambu tomoni ke tomate na biso ebeli tozotia ngai na biso na kati ya tomate bomona yango na planche bokamwa te mpo nanikaki yango na planche oyo boyoki pimbo ya ai na biso ndenge ebimi etiaka saveur ya bien na biloko totia ngai na biso na mai sikoyo te tozipi yango ekalingama Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. oyo sauce ya légume vert na biso bato mosusu bazwaka ndunda batie nyonso mbama batie mai ezalaka nango mwa bien mais tomate ebongi ebelaka mpo gu ya mwa ngai wana ezalaka te yango bomoni nakandi tomate na biso na matungulu mpo ebela bien matungulu etya elelalela mingi te donc yango tomate na biso ebeli tokomotya ndunda
ndunda na biso ekomobela ndunda na biso ebeli papa cameraman bendo mona ndenge nayoki mizala ça donne l'envie ça donne l'envie l'envie de manger ça donne l'envie de manger komo légume na biso ebimi kaka vert secret nango eza nini soki oza na mofuniko ya vapeur te otika yango etokala yango polele ekochange couleur te mais soki otiki yango exemple na mofuniko ezanga à vapeur normale automatiquement ndunda echange couleur ekokoma eketela nde biso toloba donc ndunda na biso ebeli nzambe nanga nayoka bilembo na kolokawa Nana Makula, il faut venir manger, ma grande sœur Chure, il faut venir manger. Vraiment. C'est du waouh. Comme na étape na biso ya ngombe oyo tokutaki na moto tozotiango etoka lisusu ozela ngombe na biso etoka oyo bapisi na biso tokosotele ngombe ozela ngombe na biso etoka tokalinga yango pa suite tokoyeba na nsima. Sarah Tola décroche. Boloba ngombe eumeli te. Bandeko ngombe eumeli te po totiaki moutarde ekoti na moutarde elembi. Toujours ngombe na biso eza na goût nango normal. Sikoyo tozokalinga ngo mwa mokie. Décroche, décroche Sarah, décroche Sarah. Awa bandeko wakamwa tokomi libanda. Awa tokomi na étape ya kotumba makoso na biso. Recette vraiment est très important na biloko na biso lelo on a prometaki mneza ki kotumba makoso. Tokomo pelisa moto na biso pona totumba makoso na biso. Makoso na biso tofandisi yango 2 heures du temps na ba épices po ekota goût poezo elemba pe saveur pe ekota malamu yango tokomo pelisa moto na biso tokomo pelisa makala ona na français ba bengi charbon pona totumba makoso na biso.
oyo makoso na biso bomonaki na ndaku ndenge to episaki yango natika yango pendant 2 heures du temps pour ezwa temps penza ya kolemba ekota na mungwa na ba épices tokomi na meilleure partie tokomotia yango na barbecue na biso bomoni eza na 3 étapes. Étape oyo ezalaka ya katikati ayo ezalaka mpona moto ya malembe awo eza mpona moto ezala mwa makasi. Bomonde tozotia yango tozotia poso na se balobi oyo alingi alia boye oyo aza intéressant bato ya anniversaire barbecue fête ya mariage coutumier religieux toza wana na service secrétaire Saratola ceux qui vont contacter directement Saratola tokozala wana disponible pour na bino oyo pa moni que non alingi aye kolamba bobanga te mama Pamela Mabaya za wana po na bino bokoyeba kolamba nyonso oyo oza nango na bosenga. Donc makoso na biso yango oyo balobi fête mariage anniversaire n'importe quelle cérémonie ata matanga la matanga pe balambaka. Donc service secrétaire Saratola Izana association avec mama Pamela Mabaya donc toza wana pona bino balobi mwasi na libala ezaka mbetu te ezaka ba divertir c'est monté nyonso ça fait partie donc olamba pe ezala base ya libala donc mama bo s'abonner massivement na Saratola TV bokomona makusa modèle nyonso. Makoso na biso yango totokisi yango te tant mosusu bokomona supu pembe boye totokisi te eza ba épices na moutarde totiaki.
makoso na biso ebeli ndenge bozomona makoso na biso ebeli cameraman so okozumele ngai omoni ndenge ebeli makila eza te natokisi pe te kotaki episi bien makoso mpenza ebeli bien so bomona même na poso bomoni makoso na biso ebeli kitoko mpenza makoso na biso ebeli kitoko makasi makoso na biso ebeli très bien bobosana te bato ya baanniversaire bafete ya mariage ata matanga mpe balambaka donc service critère eza wana mpona bino service critère eza wana mpona bino okoki kocontacte ngai tokotia numero na se ya écran ekozala numero na ngai na ya mama Sara Tola so ozwinga te okoki kozwa Sara tokozala wana mpona kosatisfaire bino nde bozomona barapa lelo elambami ebele bokoki kodécouvrir yango makoso na biso ebeli kitoko makoso na biso ebeli bien ndenge eza moye ekoliama na légume ekoliama na kwanga ekoliama na fufu ekoliama na makemba ekoliama pe na couscous oyo baliaka couscous donc repas na biso ya lelo bato mosusu bakamwe batumbaka makoso te batumbaka makoso ndenge nini yango oyo nga ndeko na bino Pamela Mabaya nalakisi bino kotumba makoso na biso eza na dépense ebele te Sara Tola décroche. Sara Tola décroche. bandeko merci beaucoup na ndenge bozwaki temps ya kolanda ba recette na biso tokomi na suka oyo makoso na biso ya kotumba makoso na biso totumbi yango oyo makoso na biso totumbaki toepisaki yango na moutarde litungulu ndembi mwa cube na mwa mungwa tofandisaki yango pendant 2 heures du temps pour ekota mungwa ezwa temps ya kolemba awa toza na légume vert totiaki bicarbonate na biso na mai etoki tokoti légume tolongoli tosokoli susu légume tosali tomate il faut kokalingaka ebela après totie légume na biso na mbisi na biso ya moto moko bomonaki awa toza na viande sautée simple basaute yango kaka tokalingi viande na biso tosaute yango na matungulu na poivron tosengana tema mwa ndambu awa toza na ngai mpona bato babelaka estomac yo ndeko obelaka estomac moyen olia ngai ezalaka te mais mama Pamela ayeli yo technique nini oyo okoki koliela ngai na biso totokisi yango na aubergine violette totokisi yango tosokoli yango esili toniki yango soko ata na eboko okoki kotuta yango na aubergine place moko okalingi tomate sino na matungulu na ndembi apres ozwi ngai nao otie okalingi apres otie mwa supu nao awa tozo accompagner yango na banane à vapeur donc makemba ya kotokisa vraiment merci beaucoup oyo amoni ke aza na feti anniversaire matanga pe balambaka anniversaire feti libala coutumier religieux ko hésiter te benga toujours numéro ya mama Sara Tola ou soit numéro ya mama Pamela Mabaya toza wana disponible pour na bino ba projet ya ba recette eza ebele. Donc, vous s'abonnez massivement à Sara Tola TV pour découvrir ma recette et belle. Le but lamba kolamba ezanango kolamba mais kolamba ne lambeleli keseni. Moi si alibala bonheur alibala ezaka na mbetu te kolamba pe
et contaka. Donc merci beaucoup pour la salutation. D'abord merci beaucoup na maman Sarato la TV. Ngamoko moninga na yena benga kaye joker la carte qui gagne. Moninga ya Pamela Mabaya. Merci beaucoup pour l'espace na yo pesingai. Sans oublier Nana Makula motema ya papa Zeke Moulumba. Balobi ma grande sœur chérie, ma complice. Sans oublier toute la famille Moulumba ma ya exaucé bino surtout na linga bino mingi. Maman Ode Mabaya, au moni formation pesanga mwana na yo. Je me retrouve maman Ode Mabaya motema ya papa Willy maître Wijo. Maman Oya Bota Azmak tonton Azmak Aziz Makukula. Yaya na Amelia na Amanda. Freddy Sekira, Da Silva Sekira, Clarisse Mabaya, toute la famille Mabaya, je vous aime beaucoup. Donc, vous s'abonner massivement, vraiment. Vous s'abonner, à Facebook, vous s'abonner, à Instagram, vous s'abonner vraiment, beaucoup à la desité. D'abord, c'est une ngambo ya Brazzaville, na moni, mon capitaine, na kotanga kombote moko ayebi, papa Pascal, na suki Caravana, na kota note, Imelda Isele, moi sur Akenara Dubaï, pa pamba. Na bosanité, Daril Ba, ou Ramoka Zara, na bambon, on a ebele. Donc, na spécimen surtout beauté, Joyce, Angèle, mes enfants, je vous adore. Donc, abonnez massivement. Merci beaucoup. Bon appétit à vous aussi. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.